Bonjour, 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 bonjour ma maman. J'espère que vous allez bien. Wabino maman Hélène tout ça va, Kimia Ezali. Bon et bino vous allez bien. Est-ce que Kimia Ezali? Ouais, Wabino ça va. Naza bien. Voilà. Bon. Naye bima ki mwa muke, naye kosala nanu ba course boyebi. Na bimi naye kosala nanu ba course. Na kosala ba course oyo. Naza na kati na yeki na magasin ya biso a kosala ba course. Ndeka bo mona biloko na ngande na sali ba course boye ba mama. Sali ba course na nga. Na kati ya magasin. Et pas nazo sala ba course. Pas nazo sala ba course na kati ya magasin. Bande kona biso mo ba congolais, bazaki na kati ya magasin wana. Pa nga na osala ba course, bazo solo. Nga pe na ochaka litoi, nazo aka ndenge ba osala nini? Ndenge baza ko solola. Na masolo na bango ndenge bazo solola. Mobali aza ko yebisa mwasi o bazaki na yeke. Yo kutu bien parce que oza na yo autonome. Yo oza na yo autonome, okumbaka na yo, obimaka na yo yo moko. Otambolaka yo moko, osaka makambo na yo nyonso yo moko. Me ye kuna soki nga na za te. Fa bandaka koluka, bando kendaki, oza wapi, il faut zonga, il faut tikinutika nga na sala ba course. Banda ya mboka oya poto oyo. Baninga nyonso bakoma na ba permis. Ye ti lelo na sala nini nakendaka kotika ye kaka asala ba course. Yango ozomona biso pe mibali nde toza boye. Mo tozolinga basi bazalaka autonome. Soki mwasi aza autonome te ezolembisa biso pe nzoto. Tala yo ndenge toye. Toye yo oza na volant, ça fait du bien. Yo ozo mema nga na vandi na nga na mopanzi. Makambo kozala wa. Oyo. Oza ba indice. Ye mette na nga bata papa yedo dia kana e matiti l'angolaise la fille de ma mère. Dylan Moussoba, Bézac le cœur. Fifi Kachunga, ma secrétaire. Kachunga, ma secrétaire. Bendi Sikaka, hein? Ma secrétaire, Bendi Sikaka. Mon père a joué ça moi aussi. Yo kotoza na yo bien. Yo oza na autonome. Tala ndenge toyo kosala ba course. Yo moko ozomema voiture. Oye, ye kuna tana uti musala naza fatigué. Kendo tikanga na kendo somba mai. Kendo tikanga na sala boy. Kendo tikanga na sala bo. Moni biso mibali moto lingaka basi bazala pe autonome. Eza teka er nyoso kaka mobali femme makayo asala ka boloko ane lemsaka biso pe mibali me bino basi nde bolingaka ko comprendre ngo te. Ah nga na yepa na yo. Voiture na ngo pe salité hein. Voiture na ngo pe salité. Ah nga na yepa na yo. Oui na uti musala. Metoye. Naza na problème te ke na ko mema boto na osabo. Na ye kaka na vandi na nga yo mozo sani osala ba course. Yango tozo ba autonomie eza très important na mwasi tout compé na mobali. Yango na banda ko nko yebisa na bande ko na nga ya basi ba mama o bozola na ngai o bolanda ka pe ngai. Autonomie eza très très important. Mibali na biso mibali oyo bakendaka ko tonga trop epa ya ba makango. Mobali oyo tonga mwasi epa mandalo bike yo zo tona boyebi pourquoi mwasi oyo ye aza na ye wana ya makangu amemaka na ye voiture aza autonome. Ndenge mobali aza kokumisa eke mwasi aza autonome mpo akumba. Mama ndaku amemaka te. Lokola mama ndaku amemaka te ederangeaka mobali. Soki awuti mosala akenda kotika ye asalaka banini ba course. Ezosala ye dérangement. Lokola esalaka ye dérangement ndenge wana aza na mwa makangu na ye. Makangu atungisaka ye te. Nakuti bango babeta masolo yoka makango nga otune na boye nga na kozela te nazelaka o oya osalisa nga ba course mpo na nini nango yango moni nga na timba nazwa na nga permis tanga mpo na boya makambo oyo na boya makambo parce que moni ex na ngai abanda ape kilo ya likambo matitila angolaise nto memsanga mpe aza te makambo autonomie yango nga mameli ya nito naza autonome nabundana nango kaka nga moko nazo charger voilà. Amona obundana nango. Amona bundana msala nga. Yango na bundana nango. C'est normal. Ne ko sala boy. Papa pe. OK musala. OK musala api mi pe nanuti. Azolala na azopema. Apa OK musala. Siko ngai pe na ozana tena tungisika na zela papa yo kendo tika nga. Non. Il faut na bima.
nasala makambo naza nango besoin mbala moko nga na biso ngabi papa wana bosiko bozotonga nani abi te mama totonga na biso mutu te na olobaka ba mama en général ndenge bozalaka mobali akouta mosala akesuka otiko tokende lidel kende otikanga na sala bakosi kende otikanga na sala boye kende otikanga na Château Rouge mama to ape mibali tolembaka nga biso koyo eloko nini okokoloba mpona bamama abi te basi fo bazalaka mpe ba-autonome mwasi ifo azalaka autonome mobali awuti mosala tika mobali asala nini apema tika mobali apema kotungisa mobali na yo te tika ye apema yango bomoni mibali bakenda kopema mingi wapi epai ya basi ya libanda ngabi papa donc yo mama oyo boza na ye aza ya libanda loko mpe bayebi na bango nga te biso soko maske na nini elongi moto nyonso mpe ayebi nga te maske na elongi abi nabendena na pembeni ngabi papa yaka na tosolola expliquer nga bio mpo makambo papa ekosunga basi ebele na entourage na nga je vais en parler na bato baza entourage na ngai nakosola na bango na expliquer bango likambo oyo ndeko mobali olobi alobi mama basi mingi balingi kozala autonome te mwasi azokanisa soki azokanga kaka mobali nyonso kende osalisanga bakusalisanga boye mobali azokende kaka contre cœur parce que aza mwasi na ye me mobali alingi te eloko wana nde basi bayebaka te mobali sa uti mosala azaka na besoin ya kopema basi fo bazala mpe baautonome omoni mwasi soki aza autonome aza kosala mpe makambo na ye ye moko mobali mpe akosakana na ye te omona mobali akosala nini mobali akosakana mpe na ye te me basi oyo bazala kaka nyonso mobali ayebi kaka mwasi osanga ye moyen te ifo ka ngai nasalela ye nyonso so ngai nasali oyo te moyen te mibali ya bongo mpe baza mpe na facilité ya kosakana na mwasi mibali wana baza mpe na facilité ya kosala nini ya kosakana na mwasi parce que ayebi ke mwasi azodépendre voiture na ngai nde salite mama kata nzambe motuka salite boye ozwaka atanaki esukola motuka mpe salite elobi ngai ye yango abi mama basi mingi bayebaka te kotumisa mobali kotumisa mobali ezaka te na ofingaki osalaki boye te kotumisa mpe mobali mama eza mpe na makambo ya bamama balingi kotumisa bapapa nyonso kaka bakursi kende tikangaki osala kursi boye kende tikanga boye mwasi fa azalaka mpe autonome yango wana ngai nayebisa bino bandeko na ngai basi po koaprendre kaka epai ya mibali mama luka ozala autonome luka oyeba kosala mpe bakursi yo moko ngai yo nabimi ti bongo nde naoni na basachet ngai moko ngai moko kaka nasala nini nacharge motuka na ngai te kotonda na timi nzela nakei mfumukanda atika na ndako alali parce que ye mpe fasa nini akende mosala bamama oyo bodepandaka ke papa asali so mosala boye so mosala boye en tout cas nasengi na bino bamama bofungola matoi bofungola misu bosala effort ya kozala autonome bosala effort bozala autonome luka so oza na permis te pase permis moninga liboko na kofilme liboko na kocharge nana choix te azanga moko esa bakursi nga moko liboko na kofilme liboko na kocharge po choix eza te na tosala nini bakursi mibali oyo kozomona mibali bandeko na nga basi osomo mibali ya poto bakoma kolinga basi na intérêt kala baso banda kolinga mbali na intérêt ke nga mobali naza en voiture ayedanga tala bacourse mpona bana mobali aza en voiture so mbali na voiture tozoba ye pa na voiture te ye mpe makolo boye nga makolo ye mpe makolo moto akoyede moninga aza te kala ezalaka bongo me lelo mibali bakomi kolinga mwasi oyo aza na voiture mwasi oyo amemaka atumisa mingi te mwasi azala autonome atumisa ye mobali mingi te mobali auti kaka mosala na banda kozelo te na banda kozelo ya okende otikalaki asala bacourse nzoka nde mibali balingaka mpenza bongo te bamama bocomprendre na osala boye omoni na charge voiture nanga voiture yango na charge bocomprendre mibali lelo balingi su motungisi te mama bamama bofungola matoi boyokanga bien voiture yango eza salite moko bamama bofungola matoi bolandanga malamu mibali balingi motungisi mingi te tata na biso ngabi mama toboyi te devoir na biso eza kosalisa bino bamama voiture nanga salite voiture salite maniano comme ça abi mama toboyi te devoir na biso akosalisa bino bamama mais vous exagérez parfois ya mo boexagéraka
toza mboka oyo mundele oyo mutu fo sala makasi ozalaka autonome. Kei tika nga na salon te na basali kasi te kei tika na salon de coiffure. Mama na uti musala na lembi uza na feti na samedi nga so fona kende tuko na salon tuna ke tuko na salon te na bi mutu mabe alinga kutu te paka kende tika nga na salon abo kende tika nga na salon aza mobali mabe bokomisa biso kaka mbali mabe mbali yango lelo lobaki bokomisa biso kaka keto mibali mabe nzoka nde bino mpe basi boza na baincompréhension bokomprenaka mpe biso mibali te soki mobali abino akoka boye te alingi kosalisa ngai te alingi boye te soki mbala bino akoka boye te kosala yango problème so mbala bino akoka boye te kosala yango problème eza malamu te mama yango wana ngai naotela bino bandeko na ngai basi oyo bolandaka ngai bandeko basi oyo bolandaka ngai bosalaka effort po bapapa bakozala lelo mpe aza lobi mpe aza te so papa lelo aza te osuka wapi okosala ndenge nini bana bakolia te bana bakemagdo te bana bakolata te voiture yali na babilamba malili na kati on ne sait jamais base préparer kaka bana il faut balia bana fo bake McDonald. Alors yo mama soki oza komema te ekozala kaka pasi bapapa babi mwasi azala autonome. Autonomie est très très important. Ngai yo na magasin métro nasali bacourse na charger voiture na ngai voiture na nga etondi voilà charger voiture na nga voiture etondi otokomemisa nga mpe aza te eza nango normal je ne vais en vouloir à personne te memisa ngai te nga mona sa tobengi autonomie mama linga ozala autonome nasina lembi na uti na lembi yango ozonga na ga siko mobali oyo makambo nyonso explike nga oyo ezaka mikamaka bapapa bazala baincompréhension ezala ndako ka yango wana te yamsaki etika nga boye donc mobali azolinga mwasi na ye oyo ya mwasi adepa na ye alobi ye aza na ye autonome asoba siko nde toye yo moko oza na volant mais kuna ezaka kende otika nga boye donc mobali aza kolemba aza kobaye ndenge mwasi asengaki ere nyonso service alingi mwasi aza na autonomie moke mwasi ayeba kosala mwasi aza na permis mwasi abimaka po adependaka kaka na ye te atungisaka kaka ye te mibali bazomona yango eza motungisi ere nyonso babi basi mosu omona wuti mpenza mosala opemi te mai